Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Que le nom du roi de rois soit béni pour ce moment de prière. Que celui qui écoute la prière reçoive nos acclamations, nos cris de joie, la louange parce qu'il mérite. Alléluia, alléluia. Il mérite nos acclamations. Alléluia. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Nous sommes fiers de lui appartenir. Nous ne regrettons pas de l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur. Et nous croyons qu'il est au milieu de nous ce soir. Seigneur, reçois toute la gloire. Parle à chacun de nous et exauce nos prières. Nous croyons que tu accomplis ce que tu dis. Nous avons vu ce que tu as dit s'accomplir. Nous avons vu tes paroles s'accomplir l'une après l'autre. Et ce soir, nous bénissons ta fidélité. Selon qu'il est écrit que celui qui a fait promesse est fidèle. Nous bénissons ta fidélité au milieu de nous. Et nous continuons à te faire confiance. Nous t'aimons, tu le sais. Nous t'aimons. Oui, nous t'aimons. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton huile qui coule en ces lieux. Au nom de Jésus avec le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes à la maternité des solutions. Ce soir, nous sommes venus chercher encore le Seigneur. Alors je nous exhorte à nous attendre à Dieu. Je t'exhorte, bien-aimé, à chercher Dieu autrement ce soir. Que ta soif soit différente de celle d'hier. Que tes attentes soient autres que ce que tu as attendu hier. Parce que celui qui a fait la promesse est au milieu de nous. Et il est fidèle. Nous bénissons Dieu pour ce moment. Nous disons merci à papa et à maman pour la confiance. Merci aussi à tous les pasteurs. Merci à toi aussi d'être là ce soir. Et nous croyons que Dieu nous fera du bien. Ce soir, nous voulons prier toujours par rapport aux attentes. Tous, nous attendons quelque chose de Dieu. Tous, nous nous attendons à Dieu.
Ça peut être un miracle que j'attends de Dieu. Ça peut être une promesse de la guérison que j'attends de Dieu. Ça peut aussi être une promesse d'un travail quelconque que j'attends de Dieu ou tu attends de Dieu. Bref, tout le monde attend quelque chose. Même le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Et ce soir, je crois que nos attentes seront exaucées. Et ce soir, je crois que celui qui écoute la prière est au milieu de nous. Parce que quand il dit une chose, il accomplit. Nous prenons notre texte de base dans les livres des Actes des Apôtres. Au chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1. Du 13e au 14e verset. Actes des Apôtres, chapitre 1. Du 13e au 14e verset. La Bible dit ceci. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Verset 14. D'un commun accord, persévérer dans la prière, avec la femme et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Pour ce qui est de l'histoire, le Seigneur est apparu plusieurs fois au milieu des disciples. Et dans ses apparitions, il a donné des recommandations et des promesses. Bongo na kati ya kobimelaka bango azalaki kopesa bango makambo o esengeli basala pena bilaka. Et face à cette promesse du revêtement du Saint-Esprit, bongo liboso ya elaka wana ya kolatisama na molimo mosantu, il a dit aux disciples, restez et attendez jusqu'à ce que. Alobi na bayekoli bovanda bozela kino ete. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir les quelques attitudes à avoir dans l'attente. Talatina nini yango wana tozomona balolenge o esengeli tozalaka na yango na tangu tozozela. Et dans l'attente des apôtres, na kati ya bozeli ya bantoma, ils avaient une promesse venant du Seigneur. Bango bazalaki na elaka moko euti pa na nkolo. Une promesse qu'ils avaient appris venant de Dieu. Elaka oyo bango bazalaki na yango eutaki epai na Nzambe. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pe bango basalaki nini? Quand ils ont compris que le Seigneur parti, et aussi ils ont décidé de monter dans la chambre haute. Tango bango basosoli ete nkolo ye asi akei, bango bazwaki mokano ya komata pe na suku ya likolo. Ils sont allés prier, bakendaki kosambela, prier, kosambela, et ils ont prié jusqu'à l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Bongo bango basambelaki kino na bokokisami o ya nkolo alakaki. L'autre fois nous avons vu que chacun de nous est appelé à monter dans la dimension de la prière. Mokolo mosusu eleki tomonaki ete moko na biso esengeli na ye amata na epimelo ya losambo. Bien aimé, parce que quand tu montes comme les apôtres, balingami po ete soki omati lokola bantoma, ton autorité aussi monte. Et celui qui monte ne subira pas ce que l'ennemi lui impose. Celui qui monte élargit la vision.
Celui qui est au bas niveau moto oyo aza na se ne verra pas comme celui qui est au 3e niveau. ye akomona lolenge moko te na moto oyo aza na likolo. Donc quand tu montes, Elingi koloba tangu yo tu ozomata élargis la vision. yo emoni na yo ezokoma lisusu molai. Quand tu montes, Tangu yo ozomata tu fais grandir l'espace d'action. yo ozosala ete esika ya mosala eya monene. Amen, amen, amen. Amen. Celui qui monte Moto oyo azomata change de position. ye abongolaka lolenge na ye. Tu étais à un certain niveau. Yo ozalaki na esika moko boye. Quand tu montes, Tangu yo omati tu changes de position. ozobongola lolenge na yo. Celui qui monte, Moto oyo azomata eh ben, il changera de stratégie. ye akobongola lolenge ya kosala makambo. Parce qu'il verra clairement comment l'ennemi vient. Po ete ye akomona penza malamu lolenge kani monguna azoya. Un peu comme ce que Moïse a fait. Eza lokola oyo Mose asalaki. Face à Amalek, Moïse a décidé d'aller à la montagne pour prier à la colline. Liboso ya Amalek Mose ye azoki mokano ya komata likolo na ngomba po asambela. Il décide de monter Azoki mokano ya komata. et là, il pouvait voir comment l'ennemi vient. Pekuna akokaki komona malamu lolenge kani monguna azoya. Et cela pouvait lui permettre de changer de stratégie. Pe yango ekokaki kopesa ye nzela abongola lolenge na ye ya kosalela. Amen, amen, amen. Amen. Donc c'est lui qui monte, Elingi koloba moto azomata fait un pas de plus. yazosala etambe moko lisusu. Et pour ce qui concerne les apôtres ici, Pe pona oyo etali bantoma awa au verset 14 des Actes des Apôtres, chapitre 1, na molongo ya zomi na minei na misala ya bantoma mokapo nango ya yambo. la Bible déclare: Biblia etatoli tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. La Bible parle de tous ici. Biblia ezoloba na tina ya bango nyonso. Quand on parle de tous, Tango bazoloba na tina na bango nyonso, ça signifie que c'est une affaire qui concerne tout le monde. yango elingi koloba ete eza likambo oyo etali bato nyonso. Voilà pourquoi ici on parle des disciples, Tala tina nini a bazoloba na tina ya bayekoli, on parle aussi des femmes, bazoloba pe na tina ya basi, on parle de la maman de Jésus bazolobela na tina ya mama ya Yesu et de ses frères. pe elongo na bandeko na ye. Cela signifie Yango elingi koloba que quand il est question de la prière, ete tango yango eza likambo oyo ya losambo, pour nous qui sommes ici à la présence de Dieu, pona biso baye oyo toza awa na la présence de Dieu, la prière n'est pas qu'une affaire de pasteur, non. losambo yango eza likambo oyo etali kaka babateli mpate te. C'est une affaire qui concerne et les pasteurs, Eza likambo oyo etali na babateli mpate, et les ouvriers, etali pe na basali, et les papas qui sont là, ata batata oyo baza awa, et les mamans qui sont là, bamama oyo baza awa, ainsi que toutes les familles qui sont représentées en ces lieux. elongo na mabota nyonso oyo ezotalisama na oyo esika. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami kati na nkolo, les disciples ont compris bayekoli bango basosolaki que la promesse est là. ete elaka ezali. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Moto oyo asala elaka ya za sembo. Nous avons vu s'accomplir tout ce qu'il avait promis avant sa mort. Biso tomoni maye nyonso oyo alobaki yambo ete akufa yango ekokisamaki. Même jusqu'après sa mort. Atako kino sima ya liwa na ye. Mais pour cette promesse du revêtement, Kasi pona elaka wana ya bolatisami. nous ne croisons pas le bras. Te pona yango tokokanga maboko te. Tous, Biso nyonso nous devons prier. esengeli na biso to sambela. Et tous, ils se sont mis à prier. Pe bango nyonso babandaki ko sambela. La Bible dit qu'ils ont prié d'un commun accord. Biblia elobi ete basambelaki bango nyonso na motema moko. Ça signifie pendant qu'ils priaient, ils avaient une même pensée dans la prière. Elingi koloba ete tango bango bazalaki ko sambela, bazalaki na likanisi kaka moko na kati ya losambo. D'un commun accord, Na motema moko, ça signifie qu'ils se sont accordés pour demander ce que le Seigneur avait promis. elingi koloba ete bango nyonso basanganaki, bandimaki po ete basenga eloko oyo nkolo alakaki bango. Et pour nous ce soir, Pe pona biso na poko na lelo, nous allons nous accorder biso nyonso tokosangana na motema moko. pour prier, Pona kosambela, pour prier, pona kosambela, pour prier pona kosambela, et pour monter également. pe
pona komata lisusu. Amen, amen, amen. Amen. La Bible dit tous, ils ont prié, Biblia elobi bango nyonso basambelaki, sont mis d'accord pour prier. bango nyonso bandimaki na motema moko pona basambela. Toujours au verset 14 de Actes chapitre 1, Kaka na molongo ya zomi na mine ya misala bantoma mokapo na yambo. la Bible ajoute, Biblia ebakisi ils persévéraient ete bayika kimpiko dans la prière. na kati ya losambo. Pourquoi ils devaient persévérer? Pona nini esengelaki bayika mpiko to bazala na molende? Comprenons d'abord c'est quoi la persévérance. Esengeli na biso tososola nanu koyika mpiko eza nini? La persévérance, Koyika mpiko c'est le fait de rester ferme. yango eza lolenge oyo otikali ngui. Ça signifie jusqu'à l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Elingi koloba ete kino na bokokisami ya elaka oyo ya nkolo. Ils n'ont pas fait des prières des dents de scie. Bango basalaki balosambo ya komata kokita te. Il y a des gens qui prient le premier Eza na bato mosusu basambelaka mokolo ya yambo ya sanza. et qui reviennent vers le 25 pour prier et en attendant, ils sont occupés à faire autre chose. Pe bango bazongaka lisusu na losambo na suka ya sanza kasi na mikolo oyo ya katikati azosala ne makambo mosusu. Persévérer dans la prière, Koyika mpiko na kati ya losambo, voir la promesse s'accomplir, komona elaka kokokisama, demande à ce que nous soyons fermes dans notre position, donc dans la prière. yango esengaka ete totikala ngui na lolenge na biso oto telemi na kati ya losambo. Persévérer, Koyika mpiko c'est continuer jusqu'à. ezali kokoba kino ete. Ça signifie aussi longtemps que je n'ai pas encore vu, je n'arrêterai pas. Elingi koloba ete na tango nyonso ngai na koumela na kosambela na kotika te. J'aime le texte qui dit, Nalingaka makomi oyo elobaka pour l'amour de Sion, pona bolingo ya Siona je ne me tairai pas. na kofanda kimia te. Je ne me tairai point Na kofanda kimia te jusqu'à ce que, kino ete pour voir la promesse s'accomplir, pona komona elaka ekokisama. ils ont prié jusqu'à ce que. Bango basambelaki kino ete. Ça signifie qu'ils ont persévéré. Elingi koloba ete bango bayika kimpiko. Persévérer, Koyika mpiko c'est continuer à faire ce qu'on a résolu. yango eza kokoba kosala eloko oyo bino boyokani. Et pour nous ce soir, Pona biso na pokwa na lelo nous avons résolu de chercher Dieu biso toyokani ete toluka nzambe. à notre culte de maternité des solutions. Na mayangani na biso ya esika kobota biyano. Nous cherchons Dieu Biso tozoluka nzambe. et nous croyons que l'exaucement c'est aujourd'hui. Pe biso tondimi ete koyanolama eza lelo. Et pourquoi ils devaient persévérer? Kasi pona nini esengelaki na bango bayika mpiko? Bien, mais quand on parle de la persévérance, Balinga mitango bazoloba na tina ya koyika mpiko. c'est parce qu'on voit qu'il y a des choses qui peuvent vraiment nous affaiblir dans la marche ou dans l'attente. Eza po ete tozomona penza eza na biloko oyo ekoki kolembisa biso na etamboli to na kati ya bozeli. Les disciples devaient persévérer Bayekoli esengelaki na bango bayika mpiko parce que la suite de la vie po ete oyo ezolanda ya bomoi dépendait de la promesse. yango ezalaki nde kotalela elaka. Si la suite de ta vie dépend de la promesse que tu as reçue de Dieu, Soki ete kolandisama ya bomoi na yo yango ezotala elaka oyo zwaki epa na nzambe. tu as intérêt à persévérer. Ok, yo esengeli na yo penza oyika mpiko. Celui qui fait la promesse est fidèle. Moto oyo asalaki elaka ye aza sembo. Ta part et la mienne, Eteni na yo pena oyo ngai. c'est de persévérer. Yango ezande biso toyika mpiko. De persévérer jusqu'à voir l'exaucement. Kasi toyika mpiko pe kino biso tozwa koyanolama. Malheureusement, beaucoup de gens reçoivent des promesses de Dieu Mawa mingi ezalaka na bato mingi oyo bazwaka bilaka na nzambe d'une manière ou d'une autre. na lolenge songolo to na lolenge pakala. Mais ils ne restent pas constants jusqu'à voir l'exaucement. Kasi bango batikalaka ngwi te ntino ete bango bazwa koyanolama. Les disciples ne connaissaient pas le jour. Bayekoli bango bayebaki mokolo te. Toi aussi, tu ne connais pas le jour de l'exaucement. Yo pe lokola oyebi te mokolo ya koyanolama. C'est vrai, tu as la promesse. Ya solo yoza na ona elaka. C'est vrai, tu t'attends à Dieu par rapport à la foi que tu as d'une chose. Ya solo yo ozozela ko ute pai na nzambe kolandisama ya kondima oyo yoza na yango. Tout comme les disciples. Lokola pe bayekoli. Toi aussi, tu ne connais pas. Yo pe oyebi te. Tout ce que tu as, c'est la promesse. Oyo nyonso yoza na yango yango eza kaka elaka. Mais pourquoi pendant que tu pries, tu t'affaiblis, tu laisses, tu tombes, tu perds la foi,
puis après tu reviens. Kasi pona nini soki ozosambela olembi otiki kondima na sima ozongeli lisusu. Le temps appartient à Dieu. Tango ezalaka nango ya Nzambe. Quand Dieu te fait une promesse, Tango Nzambe asali yo elaka, il l'accomplira. Nzambe akokisaka yango. Et il l'accomplira certainement. Peye akokisaka yango ya solo penza. Tu sais, Oyebi, la Bible dit Biblia elobi que si la prophétie tarde, fait quoi? soki lisakoli eumeli basala nini? Ça signifie que tu peux avoir une prophétie qui tarde à arriver. Ekoki pe kozala ete ozana lisakoli moko kasi yango ezoumela po ete ekokisama. Et puis ça tarde par rapport à nous parce que nous sommes des humains. Pe yango eumelaka kolandisama na biso po ete tozali bato. Mais c'est lui qui fait la promesse. Kasi moto oyo asalaka elaka, Il connaît le temps. ye ayebi tango, Il connaît le jour. ayebi mokolo. Et il connaît par quelles circonstances tu auras l'exaucement. Pe ayebi na lolenge nini oyo yo okozwela eyano. C'est à toi de persévérer. Ezande na yo oyika mpiko. Voyons un peu un homme dans la Bible Tomona nano moto moko na kati ya qui Biblia, avait reçu une promesse. ye azwaki elaka, Un homme que nous connaissons. moto moko oyo biso toyebi. Dans 1 Roi chapitre 18, Na mokanda ya yambo ya bakonzi mokapo ya zomi na mwambe, au verset 1er. na molongo nango ya yambo. 1 Roi chapitre 18, Mokanda ya yambo ya bakonzi mokapo nango ya zomi na mwambe, verset 1er. toza na molongo nango pe ya yambo. Et ensuite, tu vas aller lire à la maison du verset 41 au verset 44. Bongo okokende kotanga na ndako wuta molongo ya tukuminei na moko kino tukuminei na minei. Écoute ce que la Bible dit. Yoka nini o Biblia elobi. Là, c'est Élie. Waneza Elia, Dieu s'adresse à lui. Nzambe azosolola na ye. Vous savez qu'Élie avait dit qu'il n'y aura plus de pluie et tout et tout. Boyebi ete Elia alobaki ete mvula ekobeta te pe makambo mosusu. Mais Dieu vient vers lui pour lui faire une promesse. Kasi Nzambe aye epai na ye po asala ye elaka. Au verset 1 Na molongo nango oya yambo. de 1 Roi chapitre 18. Ya mokanda ya yambo ya bakonzi na mokapo nango ya zomi na mwambe. Dans cette sécheresse-là, Dieu vient dire à Élie, j'ai lu le verset 1, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, au verset, il dit, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Amen, amen, amen. Amen. Dieu dit à Élie, Nzambe alobi na Elia. Dieu lui donne une promesse claire. Nzambe apesi ye elaka moko ya polele. Je vais faire tomber la pluie. Ngai na kobetisa mvula. Face à la promesse, Liboso ya elaka, bien-aimé, Élie n'a pas croisé le bras. Elia ye akangaki maboko na ye te. Parce que c'est lui qui avait déclaré qu'il n'y aura pas de pluie. Po ete yende moto atatolaki mbula ekobeta lisusu te. Dieu lui fait la promesse Nzambe apesi ye elaka. que bientôt là, la pluie va tomber. Ete kala mingi te mvula ekobeta. Quand vous lisez du verset 41 au verset 44, Pe tango bino botangi na molongo ya tukuminei na moko kino tukuminei na minei, la Bible nous montre Biblia ezotalisa biso. que Élie s'est mis à prier. Ete Elia ye abandaki kosambela. Bien-aimé, recevoir la promesse ne suffit pas. Balingami koyamba to kozwa kaka kozwa elaka yango ekoki te. Avoir la promesse ne suffit pas. Kozala na elaka yango ekoki te. Parce que tu ne connais pas le temps. Po ete oyebi tango te. C'est vrai, à quelques-uns aussi, le Seigneur précise le temps. Ya solo pona bato mosusu kolo ayebisaka bango penza tango na yango. Mais je suis en train de te dire ce soir, Kasi nga nazoloba na yo na pokwa na lelo. avoir la promesse ne suffit pas. Kozala na elaka yango ekoki te. Tu dois prier jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. Ok, esengeli na yo obondela kino ete elaka wana ekokisama. Personne ne priera à ta place. Moto moko te akoya kosambela na esika na yo. Parce que tu connais ton problème mieux que quiconque. Po ete yo moko ebi likambo na yo koleka bato nyonso. Alors ce soir, Pe na pokwa na lelo, je vais prier avec quelqu'un qui a une promesse de Dieu. nalingi nasambela na moto moko oyo azana elaka ya Nzambe. Je vais prier avec quelqu'un qui a une conviction de quelque chose que Dieu veut faire pour lui.
na kosambela elongo na moto moko oyo azana komindimisa na kati na ye ete nzambe alinga sala eloko moko pona ye. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une promesse de la part de Dieu en ces ezana lieux? moto moko oyo azana elaka ko utepa na nzambe na oyo esika. Une promesse qui ne s'est pas encore accomplie. elaka oyo ekokisami nano te. Le Seigneur te l'a dit clairement. Kolo ayebisa yo yango polele. Le Seigneur te l'a dit clairement. Kolo ayebisa yo polele. Et quand tu regardes les circonstances, petangu yo ozotala na makambo oyo ezokoma pembeni na yo. par moment tu as comme l'impression que ce n'est pas Dieu qui avait parlé. na tango moko yo ozomona lokola eza nzambe tende moto alobaki. Est-ce que cela arrive à quelqu'un? esekomela moto moko. Tu as une promesse de Dieu. ozana elaka moko ya nzambe. Tu crois aujourd'hui. ozondima lelo. Tu crois demain. ozondima lobi Tu ezoya. crois le mois prochain. ozondima na sanza oyo ezoya. Après, il n'y a plus rien. pe na nsima nango eloko eza lisusu Il n'y te. a même pas de signe. ata elembo moko eza te. Nous, comme Élie, biso lokola eliya. nous allons prier jusqu'à 7 fois. tokobondela kino mbala sambo. Ça signifie prier jusqu'à l'exaucement. elingi koloba kosambela kino yo ozwa koyanolama. Et les disciples ont prié. pe bayekoli bango basambelaki. Ils ont prié. basambelaki. Et la promesse était accomplie. pe elaka yango ekokisamaki. Ainsi, ils avaient la force d'aller témoigner. nde na bongo bango bazwaki makasi ya kokende kotatola. Pour que tu arrives à témoigner, po ete yo okoka kotatola. je t'exhorte à prier. nazolendisa yo osambela. La promesse là de Dieu, elaka wana oyo ya nzambe. elle est vraie. yango eza penza ya solo. Le Dieu qui te l'a donné nzambe oyo apesaki yo yango. ne commencera pas le mensonge avec toi. ok ya kobanda lokuta tende pa na yo. Ce n'est pas avec toi que Dieu va commencer à mentir. eza elongo na yo tende nzambe akobanda kokosa. Tout ce qu'il a dit, nyonso oyo alobaki. il l'a fait. akosala yango. Il a promis aux disciples. alakaki na bayekoli. Ça s'est accompli. yango ekokisamaki. Ta promesse là aussi elaka na yo wana pe. va s'accomplir. yango ekokokisama. C'est à toi de prier. eza nde na yo osambela. C'est à toi de parler à celui qui t'a promis. eza nde na yo oloba na moto oyo alakaki yo. C'est à toi de parler à celui qui fait la promesse et qui l'accomplit. eza nde na yo oloba na moto oyo asalaka elaka pe akokisaka yango. Alors ce soir, nde na bongo na pokwa na lelo. si tu as une promesse venant de la part de Dieu soki oza na elaka moko oyo euta epai na nzambe. qui ne s'est pas encore accomplie, oyo nanu ekokisami te. lève-toi là où tu es, nous voulons prier. yo telema esika ozwami tolingi tosambela. Je vais prier avec quelqu'un qui croit en cette promesse de Dieu. nga na kosambela elongo na moto oyo azondimela elaka Lève-toi. wana ya nzambe. telema Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. telema na bondeli esika ozali. C'est vrai, nous ne sommes pas dans la chambre haute au-dessus comme les disciples. ya solo biso toza na suku ya likolo te lokola bayekoli. La chambre haute, c'est le lieu de la retraite, c'est le lieu de la prière. suku ya likolo yango eza esika ya mabondeli esika oyo akokende luka nzambe. Nous, les lieux où nous venons chercher Dieu, c'est ici. biso esika oyo toyaka koluka nzambe eza nde awa. Alors nous voulons prier. nde na bongo tolingi tosambela. Nous allons parler à Dieu. biso tokoloba na nzambe. Nous allons parler à Dieu. biso tokoloba na nzambe. Nous commençons par bénir le Seigneur pour cette promesse. Tu la connais, bénis Dieu pour la promesse. biso tobandi nanu kopambola nzambe pona elaka wana po toyebi yango. Dis-lui, Seigneur, merci parce que tu m'as promis telle chose, tu m'as promis telle chose, tu m'as promis telle chose. yo yebisa nzambe matondi po ete olakaki ngai likambo songolo olakaki ngai likambo pakala. Tu m'as promis le mariage, sois olakaki béni. ngai libala pambolama. Tu m'as promis la maternité, je te bénis. yo olakaki ngai kobota na pamboli yo. Bien-aimé, bénis Dieu pour la promesse que tu as de lui. balingami pambola nzambe pona elaka oyo oza na yango kouta epai na ye. La Bible déclare bibilia etatoli que la renommée de Dieu s'est accrue ete sango na ye epanzana par l'accomplissement de ses promesses. na bokokisami ya bilaka na ye. Il a fait pour les autres. ye asalaki asali pona basusu. Il le fera aussi pour toi ce soir. ye akosala yango pe pona lelo na pokwa pona yo na pokwa na lelo. Il t'a promis la guérison. Bénis-le pour la guérison, même si la maladie persiste. ye alakaki yo lobiko pambola nzambe pona lobiko ata soki bokono yango ezokoba. Il t'a béni l'élévation.
bénis-le même si au travail il y a beaucoup de cales. Ye alakaki yo komata pete na mosala pambola ye ata soki na nzela ya mosala bitumba eza makasi. Ah, je vais voir quelqu'un élever la voix et bénir le Dieu qui fait la promesse. Mona moto moko atombola mongongo na ye apambola nzambe oyo asala kabilaka. Ça peut être une promesse qu'il t'a donnée à travers de sa parole. Ekoki kozala elaka moko oyo apesa yo na nzela ya liloba na ye. Ça peut être une promesse que tu as reçue par prophétie. Ekoki kozala elaka moko oyo zwa na nzela ya lisakoli. Ça peut être une promesse que tu as reçue dans ton songe. Ekoki kozala elaka moko yo ozwa na nzela ya ndoto. C'est peut-être une promesse que tu as reçue par une voix audible. Ekoki kozala elaka moko oyoka na mongongo. Bénis-le pour ce qu'il t'a dit. Yo pambola ye pona maye oyo ayebisa yo. Bénis-le pour sa promesse. Pambola ye pona elaka na ye. Bénis-le pour sa promesse. Pambola ye pona bilaka na ye. Bénis-le pour sa promesse. Pambola ye pona bilaka na ye. S'il l'a dit, soki ya lobaki, c'est parce qu'il sait qu'il le fera. eza po ete ayebi akosala yango. Ah, je vais voir quelqu'un élever sa voix et bénir le Seigneur pour sa promesse. Nalingi na mona moto moko atombola mongongo ne apambola nzambe pona bilaka. Je vais voir quelqu'un élever sa voix et bénir le Seigneur pour sa promesse. Nalingi na mona moto moko atombola mongongo ne apambola nzambe pona bilaka na ye. Bénis le Seigneur pour ce qu'il t'a dit. Pambola nzambe pona maye oyo ayebisaki yo. Bénis le Seigneur pour ce qu'il t'a dit. Pambola nzambe pona maye oyo ayebisaki yo. S'il l'a dit, c'est parce qu'il va le faire. Soki ya lobaki yango eza po ete akosala yango. Disons-le parce qu'il est un Dieu fidèle. To pambola ye po ete aza nzambe si ya sembo. Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu m'as dit. Alléluia. Je te bénis pour toutes tes promesses. Je les connais. Tu m'as dit. Il y a des choses que tu ne cesses de répéter dans ma vie. Il y a des choses que tu ne cesses de répéter. Tu me le dis, tu le répètes. Il y a des choses que je n'ai pas encore vues s'accomplir. Je te bénis pour toutes ces choses. Ce n'est pas avec moi que tu vas commencer à mentir. Bien-aimé, dis à Dieu merci pour toutes les promesses. Merci pour toutes les promesses. Merci pour toutes les promesses. Si tu as promis aux disciples que tu l'as fait, moi aussi je crois. Je crois que ta promesse va s'accomplir dans ma vie. Je le crois ce soir. Parce que tu es un Dieu fidèle. Même si je dépassais 45 ans, je te bénis parce que tu m'as promis les enfants, j'aurai les enfants. Même si je dépassais déjà 40 ans, tu as dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je te bénis parce que c'est toi qui vas me marier. Merci pour la promesse du mariage. Merci pour la promesse du mariage. Tu m'as promis de m'élever. Tu m'as promis de m'élever. Aujourd'hui, je suis dans la honte. Je te bénis pour l'élévation. Je te bénis parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Merci pour tout ce que tu as déjà dit sur ma vie. Merci pour tout ce que tu as dit sur ma famille. Merci pour tout ce que tu as déjà dit sur ma santé, même si la maladie persiste. Je te rends grâce. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Tu ne mens pas. Ce que tu dis, tu le fais. Le médecin a dit je suis stérile. Je te bénis parce que tu dis dans ta parole il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui avorte. Sois béni pour cette soirée. Sois béni pour cette soirée d'accomplissement des promesses. Sois béni pour cette soirée où tu accomplis ta parole. Même ce
ce soir, atako na pokwa oyo je ne me fatigue pas. nakolemba te, Je n'ai pas encore vu, namoni nano te, mais je continue à croire kasi nazokoba kondima que tout ce que tu m'as dit, ete mai nyonso oyo olobaki na nga tu le fais. okosala yango, Tout ce que tu m'as dit, nyonso oyo olobi na ngai tu le fais. okosala yango. Sois béni. Pambolama, Toi le Dieu présent. yo nzambe oyo aza kati na biso. Sois béni. Pambolama, Toi le Dieu qui dit, yo nzambe olobaka, qui appelle à l'existence yo oyo obengaka biloko ezalaki te, des choses qui n'existent pas. yo oyo obengaka biloko ezalaki te, Parce que tu l'as dit, po ete yo olobaki cela va exister dans ma vie. yango ekozala na bomoi na nga. Oh, sois béni pour cette soirée. Pambolama pona pokwa oyo, Oh, sois béni pour ta parole. pambolama pona liloba na yo, Oh, sois béni pour ta promesse. pambolama pona bilaka na yo, Oh, sois béni pour ta promesse. pambolama pona bilaka na yo. Ceux à qui tu as fait des promesses, Baye oyo opesaka bango bilaka, ils ont vu cela s'accomplir. bango bamonaki yango kokokisama. Ce n'est pas avec moi que tu vas changer. Eza elongo na ngai te nde okobongwana, Parce que tu n'es pas un Dieu injuste. po ete yo oza nzambe oyo akataka makambo na ndenge ya mabe J'ai te. béni ton nom pour la promesse. Na pamboli kombo na yo mpo na bilaka. Tu as dit aux disciples d'attendre. Olobaki na bayekoli bazela. Oui, nous aussi nous attendons dans la foi. Biso pe tozozela kasi na kati ya kondima. Tous nous nous accordons pour prier ce soir. Biso nyonso tosangani na motema moko po tosambela na pokwa na lelo. Tous d'un commun accord nous nous accordons pour te chercher. Biso nyonso na motema moko tosangani mpo na koluka yo. Toi le Dieu qui écoute la prière Yo nzambe oyo kaka losambo et qui exauce. pe oyanolaka. Merci Seigneur. Matondi nkolo Bien-aimés, balingami, nous continuons à prier. tozokoba kosambela. Maintenant chacun de nous, Sikoyo moko na biso, là où tu es, esika oyo ozali, élève ta voix. tombola mongongo na yo. Rappelle à Dieu la promesse. Zongisa nzambe makanisi ya bilaka. Rappelle à Dieu ta promesse. Ta Lobela promesse. nzambe lisusu bilaka na ye. N'aie pas les pensées à la maison. Kozala na makanisi na ndaku te. N'aie pas la pensée qui a échoué. Kozala na makanisi na makambo oyo ekakema te. Rappelle à Dieu. Yo zongisa nzambe makanisi. Tu m'as dit ça. Olobaki na nga boye. Tu as dit ça. Olobaki boye. Tu as dit ceci. Olobaki boye. Tu as dit cela. Olobaki likambo boye. Je monte pour la prière. Nazomata pona losambo. Comme les disciples. Lokola bayekoli. Et je crois à l'exaucement. Benga nazondima koyanola. Rappelle cette promesse à Dieu ce soir. Zongisa nzambe makanisi na tina elaka wana na pokwa na Tu lelo. as tout le temps de lui parler. Ozana tango nyonso ya koloba na ye. Et tu peux prendre la position qui te plaît. Pe yo koki kozwa lolenge oyo ekosepelisa yo. Pourvu que tu parles à Dieu. Na tina kaka yo oloba na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur. Balingami kati na nkolo. La prière dans la chambre haute, Losambo na suku oyo ya likolo. c'est la prière dans laquelle on prend Dieu à mot. Eza losambo oyo bazwaka nzambe na maloba na ye. C'est la prière où on est là parce que Dieu le veut. Eza balosambo oyo tozalaka wana po ete nzambe alingi yango. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Alobaki na yo nini? Quelle est cette parole qu'il ne cesse de répéter dans ta vie? Maloba nini wana azobandelaka yango tango nyonso na bomoi na yo? Quelle est la promesse que tu as de lui? Elaka nini oyo sana yango kouta epai na ye? La Bible déclare Biblia que etatoli celui qui a fait la promesse est fidèle. ete moto oyo asala elaka aza sembo. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Moto moko koki koloba na nzambe na pokwa na lelo. Nous élevons nos voix. Tozotombola mingongo Nous na parlons à biso. Dieu. Tozoloba na nzambe. S'il te plaît, élève ta voix. Na bondeli yo tombola mongongo na yo. S'il te plaît, élève ta voix et parle à Dieu. Tombola mongongo na yo pe loba na nzambe. Ah, s'il te plaît, élève la voix là où tu es. Tombola mongongo na yo esika oyo ozali. Rappelle à Dieu. Zongisa nzambe makanisi. Rappelle à Dieu. Zongisa nzambe makanisi. Rappelle à Dieu. Zongisa nzambe makanisi. Tu m'avais dit que j'aimerais telle chose. Olobaki na nga ete na kozwa eloko songolo. Mais jusque-là, ça ne s'accomplit pas. Kasi kino lelo yango ezokokisama te. Jusque-là, je ne vois même pas les signes. Kino lelo nazomona ta elembo te. Tu m'as dit ceci pour mes enfants. Olobaki na ngai likambo songolo pona bana na nga. Tu m'as dit ils réussiront la vie. Bino olobaki na nga ete bango bakolonga to bakozala bato malamu na bomo. Mais ils sont toujours des derniers à l'école. Kasi na kelasi bango nde bazwaka bato asuka. Où est le Dieu de la promesse? Wapi nzambe ya bilaka? Où est le Dieu de la promesse? Wapi nzambe ya bilaka? Où est le Dieu de la promesse? Wapi nzambe ya bilaka? Où est le Dieu qui a parlé hier? Wapi nzambe alobaki lobi eleki? Où est le Dieu qui m'a parlé? Wapi nzambe alobaki na ngai? Où est le Dieu qui m'a fait la promesse? Wapi nzambe asalaki ngai elaka? Ah, prie s'il te plaît. Bondela na bonda sengi na yo. Prie s'il te plaît.
bondela molingami na sengi na yo. Rappelle à Dieu ce qu'il t'a dit. Zongisa nzambe makanisi na maye oyo alobaki na yo. Prends-le au mot. Soyez na maloba na ye. Il n'est pas un homme pour mentir, Ye aza moto te po akosa yo. ni un fils de l'homme pour se repentir. Aza pe mwana na moto te po abongola maloba alobaki. Ce qu'il t'a dit, il le fera. Oyo ye alobaki na yo akosala yango. Cette promesse-là va s'accomplir. Elaka wana yango ekokokisama. C'est à toi de prier. Eza nde na yo osambela. Oui, c'est à toi de prier. Eza nde na yo osambela. C'est à toi de prier. Eza nde na yo osambela. C'est à toi de prier ce Eza soir. nde na yo osambela na pokwa na lelo. Oui, c'est une soirée d'exaucement. Iyo eza pokwa ya boyanolami. C'est une soirée d'accomplissement des promesses. Eza pokwa ya bokokisami ya bilaka. C'est une soirée d'accomplissement des promesses. Eza pokwa ya bokokisami ya bilaka. Alors rappelle-lui. Nde na bongo zongisa nzambe makanisi. Dis-lui tout ce qu'il t'a dit. Yebisa ye makambo nyonso oyo ayebisa yo. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Alaka yo nini? Et qu'est-ce que tu vis maintenant? Pe yo ozomona nini lelo? Il t'a promis la maternité. Alakaki yo kobota. Mais tu commences à entrer dans la ménopause. Kasi yo komi kopusa na malembe na menopause. Où est le Dieu qui donne les enfants même à l'âge avancé? Wapi nzambe oyo apesaka bana ata soki mbula epusani? Il t'a parlé du mariage. Ye alobaki na yo na ntina ya libala. Tous les hommes qui partent. Bamibali nyonso bazoya bazokende. Où est le Dieu qui marie les gens? Wapi nzambe oyo abalisaka bato? Où est le Dieu qui a marié Esther? Wapi nzambe oyo abalisa Esther? Où est le Dieu qui a marié Ruth? Wapi nzambe oyo abalisa Ruth? Bien-aimés, prions. Balinga mito Bien-aimés, sambela. prions. Balinga mito sambela. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Yozozela nini ko utepa na nzambe? Qu'est-ce qu'il t'a dit dans le secret? Nini oyo alobela yo na sekele? Qu'est-ce qu'il t'a dit dans le secret? Nini oyo ayebisa yo na sekele? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Nini oyo alaka yo? Et que tu ne vois pas. Pe yo zomona te. Et que tu ne vois pas. Pe yo zomona te. Dieu t'a dit quoi? Nzambe ayebisa yo nini? Pour ton avenir. Pona ndele na yo. Pour ton avenir. Pona ndele na yo. Même pour cette année, Atako pona mbula oyo. il t'a dit quoi? Aloba na yo nini? Nous sommes au mois de mai. Tosi tokomi na sanza ya mitano. Tu n'as encore rien vu. Omoni nano eloko te. Oh, où est le Dieu qui fait la promesse? O wapi nzambe oyo asalaka elaka? Où est le Dieu qui fait la promesse Wapi nzambe oyo asalaka elaka? et qui l'accomplit? Pe akokisaka yango. Et qui l'accomplit? Pe akokisaka yango. J'aimerais voir une maman pousser plus loin dans la prière Nalingi namona mama moko oyo azopusa na mosika na losambo. pour rappeler à Dieu Mpona kozongisa nzambe makanisi. ce que Dieu t'a dit. Oyo nzambe ayebisa yo. Ce que Dieu t'a dit, Oyo nzambe ayebisa yo. que ça soit en songe, Ezala na ndoto. que ça soit dans la prophétie, Ezala na nzela ya lisakoli. que ça soit par une vision Ezala na nzela ya emoni. ou par une voix audible To pe na mongongo moko. ou par la prédication en ces To pe lieux na nzela ya mateya moko na oyo esika. ou même par une circonstance, To pe na likambo moko ekomelaki yo. il le fera. Akosala yango. Il le fait ce soir. Azosala yango na pokwa na Il lelo. l'accomplit ce soir. Azokokisa yango na pokwa na Oh, nous lelo. sommes dans la soirée de l'accomplissement des promesses. Tozali na pokwa ya bokokisami ya bilaka. Parce que nous montons, Po ete tozomata. parce que nous avons décidé de monter et de chercher Po Dieu. ete biso tozwi mokano ya komata pe ya koluka nzambe. Bien-aimé, monte dans ta dimension de la prière. Balingami mata na epimelo no ya losambo. La dimension de la prière monte ce soir. Mata na epimelo ya losambo na pokwa na lelo. Que ta façon de chercher les Dieu de la promesse monte ce soir. Lolenge na oyo ya koluka nzambe ya bilaka emata na pokwa na lelo. Il t'a dit quoi? Ayebisaki yo nini? Il a promis l'enfant à Abraham et il a fait. Alakaki mwana na balayama pa kokisi yango. Il a même ajouté d'autres enfants à Abraham. Abakisaki kutata bana mususu na balayama. Oh, il peut te donner au-delà de la promesse. Akoki kopesa yo koleka elaka oyo asalaki. Il peut te donner au-delà de la promesse que tu attends de lui. Akoki kopesa yo koleka elaka oyo ozeli kouta epai na ye. Il a promis de donner les enfants à Sarah. Alakaki kopesa bana na Sara. Oh, Dieu promet et il réalise. Zambe alaka
alakaka pe akokisaka yango. Monte encore. Mata lisusu. Monte encore en prière. Mata lisusu na losambo. Prends Dieu au mot. Zwa Nzambe na maloba na ye. Prends Dieu au mot. Zwa Nzambe na maloba na ye. Il n'est pas un homme pour mentir, Aza moto te po akosa. ni un fils de l'homme pour se repentir. Mwana na moto te po abongola maloba na Il ye. a dit que la terre soit et la terre fut. Alobaki na mabele ezala pe mabele ezali. Si tu veux créer un grand monde comme ça, Soki akokaki kokela mokili ya monene boye. qu'est-ce qu'il n'accomplira pas dans ta vie? Nini oyo akokokisa te na bomoi na yo? Quelle est cette promesse qui est plus grande pour Dieu? Elaka ngo nini oyo eleki Nzambe na monene? Bien-aimé dans le Seigneur. Balinga mikati na Oh, nkolo. j'aimerais voir quelqu'un monter encore dans la prière. Nalingi namona moto moko komata lisusu na losambo. J'aimerais voir quelqu'un monter dans la prière ce soir. Nalingi namona moto moko komata lisusu na losambo na pokwa na lelo. Prie comme tu n'as jamais prié. Sambela lolenge nano tikala kosambela te. Parle à Dieu comme tu ne lui as jamais parlé. Loba na Nzambe lolenge nano tika koloba te. Il t'a parlé de l'élévation. Ya lobi na tina ya kotombola Mais yo. depuis la promesse, Kasi wuta elaka. tu vis toujours dans ce niveau plus bas. Yo osobi katango nyoso na epimelo wana ya se. Les autres montent, toi tu restes au même niveau. Bato mosusu bazomata kasi yo ozotikala kaka na esika wana ya se. Les autres montent, toi tu restes au même niveau. Ba mosusu bazomata kasi yo ozotikala kaka na epimelo ya Ah, se. j'aimerais te voir prier ce soir. Nalingi namona yo kosambela na pokwa na C'est lelo. une soirée d'exaucement de la promesse. Eza pokwa ya koyanolama ya bilaka. L'exaucement c'est aujourd'hui. Koyanolama eza lelo. Oui, l'exaucement c'est aujourd'hui. Koyanolama eza lelo. L'exaucement c'est ce soir. Koyanolama eza na pokwa na lelo. Oh, prie s'il te plaît. Bondela na sengi yo. Prie, ne t'étais pas. Bondela kovanda kimia te. Prie, ne t'étais pas. Sambela kovanda kimia te. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Nini yango oyo alaka yo? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Nini yango oyo ayebisa yo? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Nini yango oyo ayebisa yo? Qu'est-ce que tu attends de lui? Yo sosela nini koute epai na ye? Bien-aimé, parle à Dieu. Balingami loba na Nzambe. Bien-aimé, prie encore. Molingami sambela lisusu. S'il te plaît, prie encore. Na bondeli yo sambela lisusu. S'il te plaît, prie encore. Na bondeli yo sambela lisusu. S'il te plaît, rappelle à Dieu la Na promesse. bondeli yo zongisa Nzambe makanisi na tina ya elaka. Si tu en as beaucoup, rappelle une promesse après une autre. Soki bilaka yango eza ebele, loba na ye moko sima ya moninga. Ne te fatigue pas, s'il te plaît. Kolemba te na sengi na yo. Si tu sens la fatigue, tu peux bouger un peu. Soki oyoki mwa kolemba ezali okoki koninga na mwa moke. Pourvu que tu puisses parler à Dieu. Na tina ete yo oloba na Nzambe. Oh Dieu, je suis dans ta présence ce soir. Okolo naza na kati ya bozalisa mino na pokwa na Il y a lelo. beaucoup de choses que tu m'as promis. Eza na makambo ebele oyo olakanga. Tu m'as dit beaucoup de choses. Oyebisanga makambo Il y a ebele. des choses que tu m'as dit dans le secret. Eza na makambo mosusu olobelanga. Il y a des choses que tu m'as dit dans le secret. Eza na makambo mosusu olobela ngai na Il y a sekele. des choses que tu m'as dit devant les gens. Makambo mosusu oloba na ngai liboso na bato. Ce soir, je suis dans ta présence. Na pokwa na lelo naza na kati ya bozalisami na yo. Je suis venu pour l'exaucement de la promesse. Na ye mpo na boyanolami ya bilaka. Je suis venu te parler, toi qui écoutes la prière. Ngai na ye koloba na yo yo oyo oyokaka losambo. Je suis venu te parler parce que c'est toi qui écoutes et qui agis. Na ye koloba na yo mpo ete yo nde oyokaka mpe osalaka. Les uns ont des chars, Bamosusu baza na makalo. les autres ont des chevaux. Bamosusu baza na bampunda. Moi, je n'ai que toi. Ngai naza kaka na yo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a que Dieu ce soir? Eza na ici? moto moko aza na Nzambe kaka na pokwa na lelo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a que Dieu ce soir comme moi? Eza na moto moko aza kaka na Nzambe na pokwa na lelo lokola ngai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a que Dieu pour l'exaucement ce soir? Eza na moto moko aza kaka na Nzambe mpo na koyanolama na pokwa na lelo. Je n'ai pas de chars. Naza na makalo te. Je n'ai pas de chevaux. Naza mpe na bampunda te. Je n'ai que la parole de Dieu. Naza kaka na liloba na Nzambe. Je n'ai que la promesse de Dieu. Naza kaka na elaka oyo ya Nzambe. Ah, parce que je n'ai que la promesse, Lokola naza kaka na elaka. je m'attends à celui qui accomplit la promesse. Nazozela moto oyo akokisaka elaka. Je m'accroche à sa fidélité. Nazokangama na bosembo na ye. Oh, je m'accroche à sa fidélité. Nazokangama na bosembo na ye. Ce n'est pas avec moi qu'il va commencer le mensonge. Eza elongo na nga te nde akobanda lokuta. Il a dit aux autres et il a fait. Aloba na basusu mpe asali yango. Pour moi, Mpo na ngai. ce soir, Na pokwa na lelo. je crois que Dieu m'exauce. Na ndimi ete Nzambe azoyanola Bien-aimé, nga. monte encore. Molingami mata lisusu. Bien-aimé, monte encore. Molingami mata lisusu. Bien-aimé, monte encore. Molingami mata lisusu. Monte encore. Mata lisusu. Je t'en supplie, monte encore. Na
Ton lendemain en dépend. Ton lendemain en dépend. Ton lendemain en dépend. S'il te plaît, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ne t'étais pas. Ne t'étais pas. Ne t'étais pas. Ne t'étais pas. Parle-lui. Tu vois flou aujourd'hui. Tu vois flou. Et pourtant tu as la parole de Dieu. Tu ne vois pas clair la vie. Tu es dans la honte. Tu vis dans l'humiliation. Tu vis dans le pourquoi. Tu vis dans le comment. Tu ne sais même pas ce que sera ta vie demain. Mais tu as la parole du Créateur. Tu as la parole du Créateur. J'aimerais voir quelqu'un monter encore dans la prière. J'aimerais voir quelqu'un monter dans la prière. Monte. Monte. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Rappelle-lui ces 7 promesses-là. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Élie avait la promesse. Il a prié jusqu'à l'exaucement. Élie avait la promesse. Il a prié jusqu'à l'exaucement. Toi aussi ce soir, tu as la promesse. Prie. Prie. Parce que l'exaucement c'est aujourd'hui. Parce que l'exaucement c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Mon exaucement. Aujourd'hui. Mon exaucement. Parce que Dieu me l'a dit. J'ai foi dans cette promesse. J'ai foi dans ce qu'il a dit. Il a dit que la lumière soit. Oh, s'il a créé la lumière. La lumière qui éclaire le monde entier. Est-ce les enfants qui seront difficiles pour lui pour qu'il me donne? Est-ce que ça sera le travail? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu vis dans l'angoisse. Tu vis dans la peur. Des fois, tu désespères même. Ah, je te rappelle que celui qui a fait la promesse est avec toi. Ah, je te rappelle que celui qui a fait la promesse est avec toi. Le Dieu qui a fait la promesse n'est pas un homme pour te mentir. Parle à Dieu. Parle à Dieu s'il te plaît. Parle à Dieu s'il te plaît. Parle à Dieu s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as comme parole de Dieu? Il a dit il retire les pauvres pour les faire asseoir avec des grands. Il t'a promis la grandeur. Mais tu vis dans la pauvreté juste aujourd'hui. Rappelle-lui. Dis-lui, Seigneur, tu m'as promis la grandeur. Tu m'as promis la grandeur. Et l'exaucement c'est aujourd'hui. Et l'exaucement c'est aujourd'hui. Je veux voir quelqu'un bouger pour parler à Dieu, s'il te plaît. Je veux voir quelqu'un élever la voix et parler à Dieu. Oh Dieu, je suis dans ta présence. Je suis dans ta présence. Je suis venu pour l'exaucement. Je suis venu pour l'exaucement. Je suis venu pour l'exaucement. Parce que mon exaucement c'est aujourd'hui. Parce que mon exaucement c'est aujourd'hui. Cette bénédiction là c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Cette promesse là c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit.
Je suis dans l'attente. Je suis dans l'attente. Je suis dans l'attente. Parce qu'aujourd'hui, s'accomplit ce que tu m'as dit. Parce qu'aujourd'hui, s'accomplit ce que tu m'as dit. Par rapport à ma santé, tu m'as promis la guérison. Tu m'as dit par tes meurtrissures, j'ai reçu la guérison. Mais quand je rentre à l'hôpital, le médecin dit que le cancer est toujours là. Je crois à la guérison. Et ma guérison, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une femme de foi qui peut encore élever sa voix et parler à Dieu? Tu es fidèle. Tu es fidèle. Parce que tu me l'as dit. Je crois que c'est aujourd'hui mon exaucement. C'est aujourd'hui que tu me retires de la poussière et tu me fais asseoir avec des grands de ces pays. Que c'est aujourd'hui que s'accomplit la promesse du mariage. Que c'est aujourd'hui que s'accomplit cette promesse de la bénédiction financière. Tu me l'as dit. Tu me l'as dit. Tu m'as dit que tu me rends riche. Mais quand je regarde la promesse et la personne que je suis, il n'y a pas match. Mais ce soir, je suis venu te rappeler cette promesse. Parce que je crois que tu me rends riche. Et l'accomplissement, c'est aujourd'hui. Tout ce que je ferai après, c'est témoigner que tu es le Dieu qui parle et qui accomplit. Oh, je suis dans ta présence. Bien-aimé, continuons à parler, continuons à parler. Continuons à rappeler à Dieu cette promesse. Continuons à déclarer qu'il est celui qui accomplit ce qu'il dit. Ne laisse pas la fatigue envahir ton corps. Prie. Prie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Prends-le au mot. Prends-le au mot. Pour tout ce que tu as promis. Sur la vie de ton mari. Sur la vie de tes enfants. Sur ta progéniture. Pour tes études. Pour ta santé. Pour ton lendemain. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, ce soir nous nous accordons tous ensemble pour prier. Nous prions avec foi. Nous nous accordons dans la foi. Parce que l'exaucement c'est aujourd'hui. L'exaucement c'est aujourd'hui. Ce qu'il m'a dit là, ça compte aujourd'hui. S'accomplit aujourd'hui. Ce qu'il m'a promis, ça semble impossible aux yeux des hommes. Même quand ma famille me regarde, elle ne peut pas croire que Dieu a dit va s'accomplir. Mais je lève ma voix ce soir pour le dire à Dieu, pour parler de cette promesse qui semble impossible aux yeux des hommes, qui semble impossible dans la chair, qui semble difficile par rapport à mon niveau d'études.
ndenge nga natangi kelasi. Mais parce que Dieu l'a dit. Kasi lokola nzambe alobaki yango. Parce que Dieu l'a dit. Lokola nzambe alobaki yango. Ce soir, je crois que c'est possible aujourd'hui. Na pokwa na lelo na ndimi ete ekoki kosalama lelo. Oui, ce soir, je crois que c'est possible aujourd'hui. Na pokwa na lelo na ndimi ete ekoki kosalama lelo. Bien-aimé, déclare cette promesse devant sa face. Balingami tatola elaka oyo liboso na nzambe. Tu as beaucoup pleuré. Yo leli mingi. Tu ne fais que compter les plafonds la nuit, tu ne dors pas. Butu mobimba yo otangaka kaka likolo kasi olalaka pongi te. Quand tu regardes ceux de ta génération, tu ne représentes rien. Tangu yo ozotala baye oyo ya ekeke na yo ozomona ete oza eloko pamba. Mais avoir la parole de Dieu est très suffisant pour que tu vives l'accomplissement. Ah, Dieu est fidèle. Nzambe aza sembo. Dieu est fidèle. Nzambe aza sembo. Oh Dieu, tu m'as dit. Nzambe olobaki na ngai. Tu me l'as dit. Olobaki na nga. Plusieurs fois. Mbala ebele. Plusieurs fois. Mbala ebele. L'exaucement, c'est aujourd'hui. Koyanolama ezande lelo. L'exaucement, c'est aujourd'hui. Koyanolama ezande lelo. Je ne rentrerai pas tel que j'étais venu. Na kozonga te lolenge okanga na yaki. Je crois que c'est aujourd'hui. Na bandi ete ezande lelo. Le jour de l'accomplissement. Mokolo ya kokokisama. Parce que toi qui as fait la promesse, Po ete yo oyo opesaki nga elaka. tu es fidèle. Oza sembo. Tu es fidèle. Oza sembo. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Oza na sima ya liloba na yo po kokisa yango. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Oza sima ya liloba na yo po kokisa yango. Tu es derrière ce que tu as dit pour l'accomplir. Oza sima ya makambo oyo loba po kokisa yango. Oh, je te fais confiance. Nzambe nazochelo motema. Oh, je te fais confiance. Nazochelo motema. Bien-aimé, dis-lui que je te fais confiance. Dis-le lui. Olingami loba na ye ozochela ye motema. Dis-lui, j'ai foi dans ce que tu m'as dit. Loba na ye nazana kondima na makambo oyo lobaki na nga. Et parce que ta renommée s'accroît par ce que tu fais, Po ete sango na yo epanzanaka na makambo oyo ozosala. je crois que je vais témoigner. Na ndimi ete nga na kotatola. Je parlerai aux gens par rapport à l'accomplissement de ce que tu m'as promis. Na koloba na bato kolandisama ya kokokisama ya oyo lakaki nga. Et je ferai des actions de grâce. Pe ngai na kozongisa matonzi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu as bien fait de prier. Osali malamu lolenge osambeli. Le Dieu qui fait la promesse est en ces lieux. Nzambe oyo asalaka elaka azana oesika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, il est au milieu de nous. Azawana ilungu na biso. Tu as bien fait de prier. Osali malamu lolenge osambeli. Dans cette soirée d'exaucement, tu as bien fait de prier. Na pokwa oya koyandola ma osali malamu lokolo osambeli. Et laisse-moi te dire Petikanga na yebisa yo. que ce n'est pas avec toi qui va commencer à mentir. Eza elongo na yo tende ya kobanda kokosa. La promesse qui t'a faite là, Elaka wana oyo ye apesa yo wana. son accomplissement c'est aujourd'hui tel que je le déclare. Kokokisama na yango eza lelo lolenge kaka nazotatola. Que le Dieu qui promet et qui réalise Nzambe oyo alakaka pe akokisaka. Nzambe oyo alakaka pe akokisaka. que le Dieu qui promet et qui réalise Nzambe oyo alakaka pe akokisaka. t'exauce aujourd'hui. Ayanola yo lelo. Reçois l'exaucement. Yo zwa koyanolama. Reçois l'accomplissement de ces promesses-là. Yo zwa kokokisama ya elaka wana. Oh Dieu, Nzambe. oh Dieu, O Nzambe. rien ne pourra te retenir. Eloko moko te kokoka kokanga yo.
Je dis rien. Nalobi eloko moko te. Je dis rien. Nalobi eloko moko te. Parce que tu entres dans la période de l'exaucement de la promesse aujourd'hui. Po ete okoti na kati ya eleko ya koyanolama na elaka lelo. Oui, il le fait. Iyo azosala yango. La promesse de la signature s'accomplit aujourd'hui. Elaka oyo ya signature ezokokisama lelo. Oui, c'est fait. Iyo yango esalami. Oui, c'est fait. Esalami. Oui, c'est fait, crois-le. Esalami ndima yango. Oui, c'est fait, c'est signé. C'est signé, c'est signé. Prashandarababo setarababash. Brazanta manderebe santarababash rebe konto. Brazikenterebe santaramanderebe sariababosh. Branda ramazenterebe santa. Je suis venu déclarer que cette promesse s'accomplit aujourd'hui. Naye kotatola ete elaka wana ezokokisama lelo. Parce qu'il a dit, Po ete alobaki. c'est fait. Esalami. C'est fait. Esalami. C'est fait. Esalami. Nous attendons les témoignages. Tozozela matatoli. Nous attendons les actions de grâce. Tozozela mikanda ya bozongisi matondi. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Po ete moto oyo asala elaka aza sembo. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola liloba na ye. Amen, amen. Le jour de l'exaucement, c'est aujourd'hui. Amen, amen, amen. Nous le croyons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Acclame encore pour le Seigneur. Aujourd'hui est la maternité des solutions. La solution, c'est aujourd'hui. Amen, amen. Amen, amen. Ah, merci, Pasteur Mireille, pour ce temps de prière. Tu nous as fait monter dans sa présence. Merci beaucoup. Et c'est l'heure des dîmes et des offrandes. Amen. Amen. Je suis dans la joie quand vous applaudissez comme ça pour les offrandes. Amen. Je vais juste lire quelque chose. Je ne commente pas, mais j'aimerais lire ces quelques versets qui sont dans le psaume 96, du verset 6 au verset 8. Du verset 7 au verset 8, pardon. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Entrez dans sa maison, entrez dans sa présence, entrez dans sa cour, là où il siège. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Pendant que les pasteurs se positionnent, celui qui a apporté sa dîme, qu'il se lève avec confiance, parce que nous n'offrons pas à des hommes, mais nous offrons au roi des gloires, l'Éternel des armées. Alléluia. Oui, et cette pensée que tu viens devant l'Éternel avec ta dîme, avec toute ton espérance. Amen, amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces dîmes que nous t'apportons. Oui, Seigneur, c'est par, Seigneur, obéissance, mais nous rendons gloire à ton nom, parce que ton nom est grand, ton nom est merveilleux, ton nom est précieux, ton nom est le Dieu des miracles, le Dieu de la multiplication. Voilà pourquoi nous venons offrir, Seigneur. Et nous te faisons la promesse de te rendre toute la gloire. Toi qui multiplies nos avoirs, toi qui bénis le fruit du travail de nos mains, toi qui menaces le dévoreur. Merci Seigneur, merci pour ces dîmes et merci pour ces offrandes. C'est dans le nom de Jésus avec le Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.